pas supporté. Na passion na monaki, hein, na douleur na monaki, na l'élan. Ce qui a ma qui papa, j'avais accepté que Dorcas a soit l'obiko. Mais na ebité l'obiko na luka ki lelo efingi singa, efingi si basi moi si nangai, efingi si bana nangai, efingi si famille nangai. Je sais, papa, naza mutu, ça me fait très mal. Ya komona Dorcas le kabi pasteur a baby si makambo nangai. Pasteur a l'obiko, bokongi si mbongo ya opération. Bozwinda na maboko mo eloko ezali, est-ce qu'on peut pas laisser? Ma bête pasteur a sali kaka yango wana. Merci beaucoup, papa. Merci. Ma question à Tunio, na ganisi répondre à la question na ngaïté, mais c'est pas grave. Question na ngana lingaï ka na yeba, mukolo liboso na bien tant que homme de Dieu, tant au mona qui image ya fiona. Na ebisio, na yebi spirituel ezali, mais na ngana tala qui plus passe ya physique. Na répondre. Na tala qui plus physique to aider mutu. OK. Na sens à quel moment nakati ya relation oyo au salaki na maman Dorcas par rapport à situation na ye oyo komai komona il y avait des incohérents à quel moment? Je pense aza mutabanda koyo kanga de A à Z na banda ki pe so pas apesinga ba propos na banda ki kosala ngo mais tangu mouvement ya mbongo efungwami hein akomaki komona nga lokola opposant, c'est-à-dire tangu na yebisi ye batu ya États-Unis balobi mbongo ekoki tobengi papa John na ye toyoki monta à l'époque c'était 4000 et quelques nga bibo mutu moko alaki excellence ministre alaki ndako bon soki ministre apesi ndako tozwi mbongo ya opération on est obligé d'arrêter. Et tombé que le monsieur Louison Abimi avant ministre, il a donné l'argent. Il y a un dako, il y a garanti, il y a biloko tout. J'ai appelé ma fille, n'a présenté un dako, c'est Nzamba honoré Bisson. Mais avant, on a Dorcas, on a dit non, papa, c'est quoi, yoko, ebisa ministre, ma commanda, côté, non, ebisa, mais moi, je vais faire la vidéo. Qui est aux une dako, parce que nous sommes bandés à réseaux sociaux. Et loko ngana Dorcas se bandika pourquoi ngana lobake tozui ndako abo ipenda kwana ba sentiment soki nini te alinga ki azala pembe na lingwala po soki bat baye kotala a rapidité na ndako manzanza wana. Merci. Donc pour Nayo il y avait déjà des incohérents par rapport il y a par rapport au yo banda ko memelaye par rapport ya mbongo mais sikoyo tangu yo ye ko yeba makambo wana na bino mibale na privé avant makambo wana et ya na réseaux sociaux démarche nini oyo salaki pona makambo wana et comme maintenant na réseaux sociaux ezalaki démarche nini ndeko na ngai Blacko tapoter les live naza penza moi responsable nso na bina moi responsable na ndako na nga na mingi bana basi ke bana mibale j'ai seulement 2 garçons tout batikali 4 filles. Naza pe moi papa ya bana pe naza bango na ndako pour dire na avant na bimisa dossier na réseaux sociaux on a eu le temps de parler avec ma fille na tindeli na batu mususu ba benga ye azaki catégorie ou appartement la lingwala ou bien poto aokangisa mbongo na poto makamna osa letaliete ça là où na banga ki réputation na ngebeba il fallait les réseaux sociaux na sukula maboko. Merci. Nazaina ba question bela otuna mais na moni ba tebele bazana bezo batuna. Elo kanga na kosenga na yo omoni bino boya ko yebisa biso bozali ba homme de Dieu bozalaka na relation personnelle na o ezali Nzambe. Na kosenga na yo mwana wana soki ozalaki na intention ngo lobi ya kosunga ye comme yo mutu omemaki makambo oyo na réseaux sociaux luka bosolola na ye boboma moto oyo soki yo ndenge oyo kosukola maboko na yo pona par rapport à réputation na yo luka oboma moto oyo soki yo lingi susu ozala responsable te pona aide na ye
ye moko aleka na réseaux sociaux azwa responsabilité ya ba demande na ya kosala pona aide comme ça yo zala susu responsable te na makambo wana comme yo lingi te réputation ebeba soki ye akolia mbongo wana asali traitement ya bien te résultat ya traitement ya bien te okomemela ye ou bakata ye lokolo ou bien akoki pe ko perdre vie par rapport ya infection. Donc yo sikoyo en tant que responsable je pense bien luka obuma moto oyo osolo na ye ça sert à rien okoma komata na ba live parce que au lobby o mataki olobaki makambo wana makambo olobaki lobby yango lisusu kolobango lelo soki pe ba invité au lobby okolobango. Je pense que batu balandi un peu ebele na communauté na biso luka sikoyo ye fi wana osolo na tant que papa malgré na ba malentendu na bino o boza nango entre vous deux bosolo la l'amiable après yo kozonga soko kozonga na réseaux sociaux bisi bande ko ngai na komataka lisusu te pona ya koloba makambo ya Dorcas et naza susu responsable te ya bato balingi ba aider ye so bolingi bo aider ye bo luka Dorcas bozwa responsabilité na Dorcas nga naza susu responsable te parce que quelque part ezo bima pe bien te au moni tant ozo mata na ba panel ozo loba et ezo zala pe na makambo susu ezo bima incohérent par rapport ya makambo ozo loba alors yo muto memaki makambo oyo tant que homme de Dieu mais kape ko boma moto wana parce que quelque part mama loba mususu moni ozo loba ezo ko blesser batu ngana leki vite fait na ba panel mususu koyoka batu mususu ndenge ni aza pasteur akende koloba le colonel bande kolumba solo boyna boye batu balobi ebele moni meka moko boma pe moto par rapport à ça et qui m'a écouté parce que n'oublie pas yo en bonne santé mutu oyo yo zo mema makambo na réseaux sociaux azali en bonne santé te donc ba stress oyo ezoya et ko memela ye lisusu peut-être ba makambo mususu na santé alors comme yo za papa meka ko boma moto tant que papa pona bobongisa à l'amiable et otika responsabilité ya makambo na ye niye moko azwa sko responsabilité na makambo na ye et simba te yo za susu responsabilité. Merci pasteur. Merci beaucoup mon frère. Merci. Un grand merci. Bonjour. Donc, Koloba. Bonjour. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Bon. En tout cas, na mati trop vite parce que na yo ki mo impelé. Nazana question ko tourner ya ko poser te parce que batu basi ba poser presque ba question nyonso o eza nécessaire. Ngai eloko na oki koloba juste kaka koloba keno eloko biso to mona ngona réseaux sociaux na Congo. C'est comme si Nzambe ayebi Congo te. Nzambe ayebi Congo te. Pourquoi na oki koloba bongo? Parce que tozo mona na ba pays mosusu neti ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba makambo boye et ça les mateka na Congo. En tout cas, ponanga na oki na loba pasteur état que homme de Dieu mais qu'à sauver honneur à ba pasteur ya Congo. Réputation de la pasteur à Congo et baby à travers le monde ma casse. Luka au sauver honneur ya pastoral ya Congo. Papa yonde obimaki na makambwana na réseaux sociaux yondo bandaki. Yonde oza mutu akosilisa moto wana. Papa Luka mwana wana azana ba stress ebele mwana wana azana problème na lokolo et ça la biso passe malgré tozoza ya mingi te mais mawa wana ko partager ngo ensemble ezo sala biso ke no Congo na biso ezala pe na batu oyo ba oki komema implique na kati ya société ya batu oyo bazozanga. En tout cas pasteur na kosenga Luka o sauver honneur ya basali ya Nzambe ya Congo s'il vous plaît na sengi na bolingo Nzambe pasteur sauver honneur ya basali ya Nzambe ya Congo suka na ngaka keza kaka sauver honneur ya basali ya Nzambe ya Congo suka na ngaka yango wana na mingi ya koloba te. Merci beaucoup mon frère. Un grand merci. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Oui, nalandi ba vidéo na yo par rapport ya mwana mwasi Dorcas. Bon, bien sûr, ils ont un manquement de respect, bien sûr, mais
na mutema oyo za nango pona biso tosenga na yo continuer kaka continuer comme ça on a suka Tapotez les lives. continuer comme ça on vraiment na suka et kozala bien makasi olanda biloba loba ya batute donc loko nzambe akotelaki yo ozosalela volonté na yo ezala moto aforce oyo aza te donc continue kaka continue comme ça on a suka et ozala bien makasi merci. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour maman. Asta faut ta la vote ya ba o ba lo bono continuer to ba o ba lo bono continuer te faut ça là vraiment au talo peser. Nazolanda nyonso na oyoka. Bonjour tout le monde. Hein? Bonjour. Bonjour. Ngai préoccupation nga nyaki zala juste que je condamne ni le pasteur ni Dorcas. Biso no sotoyebi awa soki mutaza na pasi esenga kaka akomaka un peu traumatisé et tout. Soki mbongo ekomi ekomaka pe ndenge mosusu ne balobaka l'argent mauvais maître bon serviteur. Alors pasteur na kozonga pas na yo pourquoi parce que quelque part Dorcas aza na famille. Peu importe problème na na famille. La voix il fallait au prêter et ngakizala voix ya famille nae. Aujourd'hui ceux qui osent qui engagement avec un responsable de la famille, je pense atteindre sur 5 personnes de la famille, même si bayo kanarate, je pense il y a une personne au moins au kayo. Il fallait au traiter na des grandes personnes de la famille. Yemoko malade a rejoindre ba décision. Oui, azab donc jeune fille, on voit que c'est un enfant. Bon, moi, na et puis moi, immaturité pesali. Elle est peut-être entourée par deux gens oyo. Baza pe ko pe sa ba conseil yamabe. Le seul moyen oyo okukai ko sala. Je m'excuse. Le seul moyen okukai ko sala les qui ko trouver un responsable de la famille, lui remettre l'argent. Ou bien soit faire les démarches, mais bozala suivi na binomi balena. Non, non, mon frère, na habité soki batunyo so bozolo ka s'il vous plaît. Mbongo ya opération ezali et pas papa Johnny na États-Unis. Est-ce que bozolo ndanga? Oui. Naza na mbongo na maboko te, peut-être lelo de na correcti na kozambongo anezate ke naza na ngwa espèce na maboko, mais nyonso esi ezali. Nayebi te si bozo comprendre. Eza te ke naza na mbongo na poche na ngai to na chambre to na salon na nga non. Nalobi mbongo nyonso ya opération eza mais eza et pas bateau basungaki biso. Ba bande kozela fever na nga po ba pesa bango mbongo. Na sens wana. D'accord, Monisiko, tu es clair avec nous. Donc, c'est que le problème est que pour naïe, azo kantandre des choses mbongo, yango azo boya, peut-être qu'au CD na ba caprice wana. Bon. Comme les ambons, déjà, comme on a besoin pasteur, j'aimerais que vous atteindre famille, si possible, parce que ça, donc, ils ont le konzamba chakatina yo. Moi, ngapina la. Omoni si quoi loko lobinde konanga limbi sangana kata yo mukie, pardon mon frère. Ma sœur. Ma sœur. Oui. Limbi sangande konanga moi si limbi ça. Na kata yo mukie ya. Omoni tangu tozoloba likambu ya mbongo ozoyoka. C'est moi qui a dit soki mbongo ekomi ekozala na live to na vidéo il faut maman ya Dorcas azala nazala contact na oncle Dorcas oyo atikeli maman ne libele so na tindelo ba voice mutana tindeli ngai aleli abi na toyeba kike bako salir yo toyebi mwana biso me na bi nyonso akoloba nazala ngoti na te aza mwana mbongo esoke komi bokoyeba ke mbongo ekomi tangu misu bazotelema zongisa $7,000 zongisa na 7,000 ana muto zo bazongisa pesi combien bon tangu bazongisa est-ce que bayebi place mbongo eza bazo balikambo bayebi te soki nazwi mbongo je vais faire une vidéo devant mokili bokomona peke nazwi mbongo ndenge kosala mabokomona yango c'est un peu ça. Ok, pasteur, comme mes attentes Isali, essaie un peu de voir avec la famille. Bah, yes. Va porter. Maman, loba ta mwanda mukoba ninga pe mshu bazala kia baluba. Ça va, maman. Lo n'engene saka pasteur. Ce qui
eza eloko o nzamba tindaki po na ye a continuer on a famille alanda caprice ya Dorcas te bokene na famille bosololi bozwi bosali ba accord et tout boyokani ndenge boko sala soki faut kolukela e place akovanda tant mieux soki pe faut ka koleka na traitement eza na mope problème te mais c'est qui bango makambo na côté soute na ce qui est important tikela famille bazala na contact na batu oyo bakopesa mbongo merci beaucoup merci OK koti kolemba musala te papa merci maman Priska fongola micro. Bonjour papa. Bonjour maman Priska. Yeah papa, ngana pina zaki abanda kala toyoka kande papa makambo ezolekela. Yanga ya olobeza ka papa olimbisa. Biso bana tozaba makambo ebele. Ngana osenga kaka papa nga vraiment oboti biso basi, oyebi biso basi ba comportement tozala nango. Onga no osenga kaka papa limbisa pesa bango oya bango, papa makambo na kotala ngo lisuté. Pour biso tolanda yo ça fait longtemps non to tikalo yo kona ba buso ba te ba mezatante ya boité ozana bato ebele osunga pe na minute eza pe na bato ebele pe baza pe na posa osunga ebele mama Priska komeli Dorcas papa okoma na mona makambo be mutu musa ko yepa na yo osunga so hotel ka makambo Dorcas asala ki olinga suko sunga te yango na biso to olinga te ke papa osunga ba o batikalite papa mbongo na ya Dorcas zongisa makamba Dorcas ko kipe lisusu te papa onga nyaka na loba yango wana merci papa merci mama Priska merci beaucoup yeah. Mama oko kita nongai Mate bona loba Loba na yaya bonjour pasteur bonjour maman nangai boni bien papa nangai ouais madebo omoni biso ba congolais hein ba congolais souvent tozalaka bato ya sentiment tango mutamona na ki pasunga to tango mutamona na ki te to bandeki jamais ko commenter to bandeki jamais ko finga mutu tango mutu na bima ki te tango papa o azwi tana ye apesi pas Dorcas ko kendaka ko lukaka etisika vandaka biso ba misusu to vandaki ebele bazana bakisasa wana bakende komona mwana wana te metango papa o andimi kotika ndaku na ye azokende koluka mwana na bisika vandaka wana tomonaki nanu mabe na ye te mabe bimika atango makambo mbongo ekomi mabe ya moto elingi ebima congolais tozalaka toujours batu ya sentiment tozalaka toujours batu moko towelaka koloba metango likambo emonanaka na minute wana tovandaka na bandako na biso lelo papa akoyi mabe mama oyo ozofinga mama oyo nasi oyo opesaki combien bandu bande kofinga papa oyo opesi combien okontribue combien na mbongo nyonso tu ozofinga papa o me Dorcas lobi asalaki video lobi asalaki émission lobi alekaki abimisi papa o mabe alobi papa o azolinga ete parce que akomi osola na bato soit disant bato afali alobaki mabe ya papa oyo poni tozalaka toujours bato ya bemonse bato ya sentiment boye mpona nini ntango mwana na bande kobela na bavideo est ce que yo na ngai tobimeli na bandako na so tokende koluka kosunga mwana wana merci ma sœur merci bato mosusu mpe baza balobe merci beaucoup obamba bato mabanga papa oyo asali part na ye pasta moni wana ekomi na Kisasa sala video kende luka mama ya Dorcas na misu ya ye moko Dorcas remettre bango mbongo na bango en main propre ozongiseli bango mbongo na bango olobi osali o olinga kosala tant que homme de Dieu tant que congolais o alinga kasunga muninga congolais lokola congolaise lokola ye o remettre mbongo wana na misu ya famille na ye ata salir image no na réseau e ko sali lo côté zwa mbongo o batu ba kongola ki ba pesa ki ye zongisa na misu na bango sala video lakisa mokili mobimba loka bakangi yo moyibi ke mbongo oyo zwaki mpona Dorcas yango baliste bakuba batu ekoki madebo nini yango kokatanga maloba bebo siko esaini na oloba yesu na siso babongo batu balobi bongo okati nde live yango sikoyo
oza boye po ani no madebo tant to vanda ka to tapoter to ra deux personnes to vanda ka ko comme oyi so kata batu beni loba pardon loba c'est ça yango ndenge ine sa papa azwa mbongo wana soki komi kisasa akende apesa na maboka ya famille na dorkasi ye moko po abima na kati ya makambo sizaka makambo mosusu tozomona boye famille elingi te tika na yo paster sokola maboko zongisa mbongo oyo na maboko na ye na mamiso ya famille na ye bima na kati ya makambo oyo soigne image na yo parce que lelo tozofinga yo nde mutu tozofingama oza na famille na oza na bana na yo respecte bana na yo mosala na yo ya kipaster respecte yango donc sala makambo na ndenge oyo esalamaka ntango okongolaki mbongo ekoki zongisa epuis sokola maboko bima na yo olimbisi mwana olobiki nasambelaka naza paster nalimbisi yo me mbongo na yo yango oyo epuis obimi na yo c'est tout madebo yo soko benga na ya kotapote yo na koya susu te nayebi so madebo na kiti Bonjour pasteur. Bonjour maman Landrine. Hello kana nyana loba na likambo yo pona landa pe live ya mwana ngolobi ya rasala na journaliste wana. Hello kana osengo papa limbisa ye. Aza mwana peut-être pe bato azana bango pe baza mabe. Eza bongo peut-être que mais bato azana bango pembe nde baza mabe. Nde ekomi ndenge ekomi boye. Mais ngana osenga kaka majo ko limbisa ye me kokota esuna likambo te réputation basombaka te. Réputation basombaka te. Limbisa o remettre ba biloko na nyonso o se retirer no na makambo po ali réseau kendela boyeke bien te. Po bato eza mutu aliboso sunga na réseaux sociaux te na landa ko mingi ba o sunga bole kokoma na ba niveau te. Pourquoi kaye? Esalinga pasi makasi. Po bato eda makambo na bango esimba. Et comme il y a des problèmes, donc ça lit bien que donc c'est retiré ma casse mais limbisaye remettre babilo on est pour réputation ba son baraté papa. Ya mwana Merci maman Landry.